Canal Congo TV, on a Canal Congo TV, Mbote balanzi na biso ya loboko ya mama. Lelo tome bino recette o bolinga mingi eza bokoko po biso tolinga mingi bokoko. Lelo tozolamba wangila eza na bato mingi balinga yango te, eza mpona bekolo te. Tosalaka recette na biso mpona bato nyonso. Eza na bato mingi balinga yango te baboya yango, mais eza eloko moko eza ini recette moi kitoko faut kolia kango na eponi ekolo te. Ekolo nyonso oza na facilité ya kolia yango, bato bakoma kopona biloko mpona bekolo. Na biso toponaka te, totiaka nyonso mama wa alingaka yango te alamba yango eza malamu mpona bana. Forcé bana baliaka naturel, kolinga mingi te bana baliaka ka o eza artificiel te. Biso tolingaka bokoko mpona kotombola bamama. Bamama mingi balingaka wangila te, mais wangila esunga biso bamama. Soki oboti okoki kolamba yango balambeli olie epesa vitamine. Soki olia yango remarke okomelisa mwana bien, ekobima bien, esungaka mpe na biso bamama na bana mpe ezosunga. Oyo baza maladi ya crochet-corps bakoki mpe koliaka wangila mingi, esungaka epesaka mikuwa makasi. Yango tolinga plus mingi bokoko mpona kosungana na biso na bino mpe elongo. Ezongisaka sante malamu ata mwana oyo aza na crochet-corps epesa mpe mikuwa makasi, esungaka makasi. Mama konegligaka wangila te, ekolo nyonso lia wangila okomona expérience. Bato mi banegligaka yango bololo, eza bololo te, mais esanisa bana naturel. Deuxième étape nanga na koti pona kolamba wangila nanga. Naza liboka nanga na bomusaki déjà pona mokona lelo na olamba wangila. Na tipe nyama nanga zamba pona naturel na linga mingi kosala biloko eza bokoko. Mbisi nanga eza naturel, eza nyama nanga ya zamba. Na kotango na mbisi wakauka na wangila nanga. Naza matungulu, naza pipila mubesu, naza pe na tomate na ngai pona olambela wangila na ngai na mungwa na ngai. Kopo na ngai do servir ngai na mai ya moto pona kosalela pona kofina wangila pona kosalela na obanda na ndembi na ngai na kati yango na tuti yango bien. Nazwi litungulu na ngai na kati na tuti yango na liboka esala potopoto. Po wangila tosalelaka ni na biso te, tobingami kotuta na liboka. Kuta liboka ezo servir biso potopoto wana. Yango esala kenata wangila na fina popo ko servir nga na mai ya moto na kota balandi na biso balanda ngo wangila kolamba ngo batango huile te. Ndenge na osala ndenge na kofina ngo na liboka oza kuna tina ota huile te, po huile na ngo moko ebimaka. Bato mingi basala ngo balamba ngo mona bipembe bayebi stratégie te. Tango na kotuta na kolakisa tape nyonso na ndenge mafuta na ngo kobima bakolanda bakomprendre ke wangila elamba maka ezana mafuta na ngo mingi. Bamama na biso basalelaka ngo mpe mpona kine. Bato mingi bayebaka te, mais todécouvrir yango totuni bamama biso tolinga mingi bamama. Biso bana mama tolinga bamama bango bayedaka biso na makambo nyonso oyo tosalaka tokonsulta bamama. Bamama basali ba recherche bayebi mpona biso basema bala basali biso ba recherche mpe tozolanda kaka lokolo ya bamama. Nazokata ndembi nanga na mikata ngo mpona za moya kokuta ngo malamu na liboka nanga. Ndembi oyo nakati mesure ya biloko oyo nazosalela. Nazokata na mesure ya biloko oyo nazolamba. Mama mosu alingaka na ye litungulu eleka
eza moto mutana ndenge na elambelaka nga pe naza na ndenge nga nalingelaka me mama nyonso nzokuta epice nanga bawangila balanzi na biso tomoni ndenge na tuti mitungulu nanga na ndenge wangila alingaka na ebele ezali ebele te aza na ye simple soki olingi oyokana na wangila mitungulu kaka na ndenge nasalango potopoto komi etape nata wangila nanga ya epice natie ta wangila nanga mpona wangi eza bandenge ebele ya kolambe mayanga alamba nango mingi tomate ya mbuma na mbemi na litungulu ebongaka nakokutanani esangana epi nakofina yango nazosala boye nazotuta wangila nanga nazosangisa wana na epice nango tout et puis on commence à étape en fil tout un mélange et ça là bon tant on commence au final dans un coup ça main monte mon pied non ça et on te servir là tant on au final non ça main na mon pied ya moto na wangila za musala makasi Vamos mafuta ndio zube Absolument mafuta wakili azwa mafuta oyo asalela yango recherche tosalela mama na biso bamongi basungaka biso misala oyeba makambo ebele tozwango nzela wangila nanga nasisi kofina yango ndenge kaka nalakisaki mafuta mai nanga etokaki nazozwa wangila nanga na tia yango na liboka pa natie wangila nanga natie mofinoko etoka nazwi nyama nanga ezamba nabomisaki natie nyama mpo nyama ezalaka makasi esengaka fo kotia yango ntango kaka otie biloko etoka na yango atotia yango na mai evandi esengaka etoka mpe lisusu mpo elemba lolenge ezalaka makasi esengaka etoka nango natia yango na avant tomate natie na mbiso ya kaka nanga mpo nasombi mbiso oyo ezala nango pete nyama nanga etoka na
tiki yango toka bongo na lingela troisième étape on a joué pour accompagner wangi tozotoka fo ekota moto ebele natali eza mobisu na fongoli natali nazofinga motoka le temps nasisa kosala étape asuka ya wangila na ngai étape ya ngai asuka na protéine atie tomate na ngai ya mbuma préparaki yango atie pepe nanga ameyesu Chanka likolo ça s'avère être bien natia yango ekoswate na biloko nde natia yango bongo na kati yango banzete nango te me ekebimisa kaka nafiniki wangila nanga etoka lisusu mpona yebaka kokitisa ngo mpona présenter recette na biso wanda na kini bandeli tokomi na suka na présenter bino wangila na pesa ba détail ya wangila ndenge na nabeli yango na mbongo simple ilinga complication ki na selika litungulu ndembi na tomate ilo misatu kaka na saleli wangila nanga ikoti mbisa wakauka ikoti na nyama ya zamba nyama zamba nde yango nazambeli wangila nanga wangila eza très simple mutu aza na façon na yo olambela me nga na façon na ngai kolambela nalambelaka bo bato basepelaka nango yango mpe ka nalambela na accompagne yango na tomsoy nanga napesi badetail te accompagnement napesaka badetail te na accompagne yango eza na bato balingaka kolia na fufu na présente na fufu bato balingaka yango mingi na lipa bato balingaka yango mingi na kwanga me na mokona lelo ngai na préféré fufu na accompagnele wangila na ngai ya mokona lelo napesi merci na papa honorable ndenge nini nalambeli wangila na ngai napesa bino numéro ya telefone bobenga ngai naza disponible mpona naexplike bino ndenge nalambeli wangila numéro na ngai ya telefone plus 243 089 60 88 181 089 60 88 181. Remerciement nanga maman honorable na molongani na ye maman Raissa 4G maman Marlène maman Malou na Liza papa Kazi maman Christine Ginamau na pesi mes condoléances nanga na maman Sylvie Aleza maman Sylvie Alazar mboti na balandi na biso tokomonana na
loboko ya mama yokoya soki poza na recette ya malamu numéro ya telefone apesi obengi tokoyamba yo po tosungana mpona kosunga mabota na biso. Canal Congo TV.